Mbote, mbote, mbote na biso, mbote, mbote, na pesi bino ba mbote bele, ba mbote ndenge ezalaka kaka. Ah, na tika na charge mingi te melika mbote. Ekoki kozwanga 20 minutes. Naza na ba condition moko très difficile, ndenge bomoninga 4 jours oyo. Naza vraiment na ba condition moko très difficile. Ba condition oyo naza nango ezali vraiment pasi mingi. Naza na ba condition moko pasi mingi. Naza na ba condition moko pasi mingi très difficile. Naza wana uti na Orléans, nazo zonga Paris pour na musala. Normalement na tikalaki na quelques détails na formé 2 personnes au baro remplacer nga. Mais conditions de transport na beti déjà 1 heure du temps banda na banda ikotambola. Donc na ozala fatigué tant na okoma et en plus vraiment na ebité banda kala esenga basala ngo nakena nga mbala moko balinga basala ngo nakena mbala moko naza na difficulté makasi, mais c'est pas ça qui m'empêche quand même ya kosola na bino au moins nazo sala ngo na nzela parce que ezala kala eroyo naza déjà na émission nanga. Voilà, na calculer time nanga singale kana sela bino émission yo. Parce que moto azolanda nga na sima tozoke na 50 à l'heure, ya azolanda nga mbangu na ebita alingi na tia 60 ou bien ndenge nini. Voilà, et puis moto mwindo ezalaka bato mwindo na barabe bazanga na conduite moko nga na comprendre te. Aza na mutu ko ezo meme mbangu me alingi akimaka mbangu. Nga sozo tambola na motu ko nga lala no pungia. Nazara na bagène basalaka te okimaka bambangu kosalaka badépassement inutile. Nakimaka nanga bambangu te. Voilà, chers amis, chers compatriotes, mbote na bino ya bino ndeko Google, toujours en connexion. Na pesi bino ba mbote mingi naza vraiment nzoto pasi mais likambote sengeli to solo la le 1er mai parce que na sala bino vidéo te le 1er mai journée des droits du travail, c'est-à-dire ngonga moko ba esclave babanda ko futa bango te bazala ki respecter te qualité ya musali zalaki mabe temps ya musali zalaki déréglé. Et batouana ba litaki ba bundaki ba temps na ba temps po bazala rémunéreux bazala na ba conditions de vie viable na kati ya musala nde ba iko pesa bango ba droit wana yango batiaki yango na date ya le 1er mai. Chaque le 1er mai to fetaka fête internationale du travail, mais alaka du na droit du travail ba droit o esalaka ke mutu a travailler na ba conditions ya malamu et permettre que santé na yepe ezala na ndenge ya malamu. Alors, kokengela na likambo yango le 1er mai na lingina zonga mwa moke na Congo na RDC ponatala lolenge nini bato basalaka. D'abord, il faut savoir que 90% ya ba congolais basalaka te. Il n'y a pas d'emploi. 3% il y a secteur, il y a travail ezaliga ka évangélisation ba église na politique na musique. Et puis 7% ndezali ba petit boulot to lobaka ba débrouillard, ba commerce, ba biloko mikie yango nde ezali ko simba bato. Alors, na mboka oyo musali ezali te na mboka oyo musali ezali te ezali passe. Na mboka oyo musali ezali te ezali pasi mingi. Bokomona na ba commerce oyo ezali susu na 70% na ba commerce oyo ezali ya ba congolais ezali pe géré par les expatriés, ba étrangers, les indiens, les libanais, les chinois,
oyo bayebi na bango respect ya droit du travail te oyo bami monaka lokola banzambe oyo akoki ko cracher sur son travailleur sur son employé akoki ko beta même employé na ye fimbo akoki ko finga même employé na ye akoki ko utiliser ba terme ya racisme to ya xénophobie na employé na ye parce que ayebi ke ba droit du travail ezali nango respecté te na Congo. Alors kokamwa komona pays oyo bato basalaka te pays oyo ba politicien bazali ko kamba mboka esengelaki bapesa misala ba investisseur ya bana mboka pe ya bapaya baya ko investir mais bato wana bazali kotambusama na lokumu kosanzolama eloko moko bazosala te mais ba congolais oyebi droit du travail ezali droit moko universel moto poza la moto esengeli ya sala soki osali te okofivre ndenge nini nayebi yalanga nzembo moko pe à son âme ye abanda koyemba otoki te okozwa mosolo te mais okomona ke 90% ya bakongolais batokaka na bango te et puis bazwaka na bango pe misolo te okotala na bétablissement ya l'état otali na bopito ya l'état otali na fonction publique po kota kuna outi kobima kalaka ba diplôme na maboko mwasi bakomona nzoto na yo pa ya ba chef il faut bamona nzoto na yo ya mbweto kokota na fonction publique mobali bakoki même komona pe nzoto na yo na sima po okota na fonction publique na ba secteur nyonso ezali ya l'état ezali lokola lidusu atonga adfoyo zoka ni sokoti orgoza libanda ezali pasi pe mawa na Congo komona ke ba congolais ba longwe na éducation du travail éducation de business n'existe plus chez les congolais basaka kosenga nzambe pesa biso boye nzambe salela biso boye c'est comme si nzambe ayebisaki bango ke bino lokwa bobotami na Congo nyonso bolukaka te nga moko nzambe na obando salela bino. C'est étonnant basana nzambe baza kolalisa batu pongi na liloba ke nkolo akopesa senga nyonso nkolo akopesa yo mais bango bazosenga nkolo te bazosenga bandimi eti lelo bandimi baso comprendre te c'est-à-dire aliénation mentale bakomisi bato bazoba na kati ya bongo moto akoki komona meme nyoka azosimba nyoka na moto po nyoka salani nyoka swayo eloko oyo bakomisi bakongolais donc ezali mawa ezali pasi on ne comprend plus congolais est-ce que azali koyeba lolenge nini aza kozalela feti wana le 1er mai ezo concerné bakongolais te feti wana ezo concerné bakongolais te parce que bamakambo ebele oyo bato baluta nango il y a plus ou moins un siècle pona misala ekoti na na Congo te ekoti na Congo te ba droit oyo esalaka ke moto azala na bonsomi kati na mosala ekoti na Congo te ekoti na Congo te parce que Libanais akoki kobeta yo patron na yo ya Libanais akoki kobeta yo abengeli yo susu la police bakangi yo na kati ya mboka na yo moko. Donc c'est-à-dire que ba droit wana oyo touti koloba ekomi nango nanu pa ba congolais te donc ba congolais bazaka lokola moi esclave moko boye na kati ya misala. Vous comprenez, les Congolais sont comme des petits esclaves dans leur travail. Lelo 2023 bato bazako sala ba marche ya minene na mokili mobima pona ko réclamer âge à retraite. Mais vous allez voir au Congo, les gens sont déjà na fonction publique, bato bakoksi ba 70 ans, ba 73 ans. Travaille toujours, ba kena na ba on peut retraite. L'état pas yebite ke ba okende retraite. Bazo zo pe mbongo na bango. Et vous allez voir même na kati ya parlement un certain Mbozo Kodia, âgé de 85 ans. Et il dirige l'Assemblée, il arrive même pas à s'exprimer. Azana pema pona koloba. Donc c'est quelqu'un qui devrait être même na retraite depuis longtemps.
mais il est toujours en actif. Il est toujours actif. Donc mboka wana mobeko moko ya mosala ezalaka na ngote. Bakoyi koyiba mbongo na kesi ya l'État. Il n'y a même pas de loi qui sécurise l'argent des employés. Que basoda bazakuna na ese bako bunda. Bolimbisi batu bazo salanga bapel esali mwa couper. Batu bazana este batindeli bango mbongo ngo ba détourner ngo. Mutu pas détourner mbongo azana engaka wana zo yenga yenga. Et ba banque ezalaka te we ko bomba misolo ya ba travailleurs ba pesa bango ba compte na bango mutu akendaka na distributeur azwi mbongo na ye to mbongo nelekaka na compte na ye mutu a vivre na ba conditions ya malamu parce que comme nango partout soko ke na Rwanda c'est comme ça, Uganda c'est comme ça, Burundi c'est comme ça, Kenya c'est comme ça, Tanzania, Afrique du Sud batu bazalaka payé par virement bancaire. Batu bazalaka payé te lokola mutu moko asalaki mosala ozo kabele cadeau na maboko. C'est inconcevable. Si vous faites yango ba congolais pena ba fetaki yango pona nini? Est-ce que ba biti na fete yango? Ezali fête il y a victoire, il y a ba droit o ezali acquise na bateau ba bandaki mosala ya passe. Bazali qui considéré le rôle esclave. Ils ont travaillé même sans rémunération. Donc les fouti ezalaka te. Lelo ba ekozwa mobeko ba tie kati na makambo ya mosala balobi ke il faut sengelito to salaka mémoire il y a le 1er mai date oyo to besoin ki bonsomi ya kosala mosala na motindo longo bani biso to salaka msala awa soki oye otali sur le plan sanitaire mpeto olobiki mais boza mpeto makasi bwenengeni mais c'est oui parce que na mosala soki ozwi malade esili okovana ndako kozasuna makasi ya mosala te. Tala ba condition ba congolais bazo sala na ba chinois. Ils n'ont même pas de chaussures de sécurité. Bazo sala na ba mapapa na kati ya ba bout de ciment. Ezo tumba bango makolo bazo ko pasuka makolo. Mais les Chinois s'en foutent. L'État azana tenté à kolandela ba qualité du travail oyo bato baza ko sala sur le terrain. 90% ba congolais ne travaillent pas. Il y a des jeunes de 30 ans, 50 ans, il y a des vieux de 55 ans. Ils n'ont jamais travaillé dans leur vie. Et ils sont diplômés, hein? Ils sont diplômés, les gars. Ils n'ont jamais travaillé dans leur vie. C'est-à-dire, bah, makamu susu ba mona kana ba TV, ils ont la science-fiction. Qui na ba réel musu ba mona kana ba réseaux sociaux, ils ont la vidéo moko tourné. Ils ont une science-fiction. Ki mutazo la sa voiture na ya kitoko, mutazo la sa ndaku na ya kitoko pona bango ezali science-fiction. Eza makambo sala makate na mokili. Parce que soki sala makabango pe bakoyi ko sala ngo, mais pona ni bango ba sala bango te. C'est-à-dire ils peuvent tout faire les Congolais sauf réclamer les droits du travail. Ils peuvent aller même dans de grandes manifestations pona ko kumisa mokonzi ya mboka, ko kumisa chef ya parti politique. Mais pona ko sala marche moko il y a qu'on réclamer droit du travail. Wana batia bango eloko moko na miso, ils ne peuvent pas le faire. Ça, ils ne peuvent pas le faire. Voilà, eloko ezali élémentaire na vie à moto, c'est les droits du travail. Au Congo, les gens ne travaillent pas. Moi si abimi médecin accueilli na hôpital Songolo, il y a médecin Songolo. Toi il y a médecin moko azala ki pe ministre ya santé boyebi. Yazalaki soki une jeune médecin a yé na hôpital na yé. Koluka musala. Condition obe moko. Longola bilamba ya mona bolombo na yo. Soki a moni, wano zui sika. Donc, combien de médecins a basi bazalaki na kati hôpital na yé? Amona ki bango nzoto mbala boni. Mais c'est du viol. Est-ce qu'azaki na conscience te ke yo azo sa les amabe? Azade yana bambongo na ye, azape ministre la santé, mais pour nini a osala ba makambo ndengwana. Même na miso nzambe zali mabe. C'est parce que bato ya ndengwana ngonga moko bakoma kaloko ba niama. Lokola Congo ezana zamba mingi, singela ki pe bato miso bazalo kwa ba niama na kati ya zamba Congo. C'est pour cela bon monaka parfois les gens très riches se comportent comme des bêtes. Bato komona moto penda aza komibenga mopao. Nga mopao, ngai mopao. Azana mbongo, azana bandaku.
Mais ce que comportement naïe, c'est vraiment un animal. Un vrai animal. C'est regrettable. Eza mawa. Eza peut passer. Alors, l'État a quand même émis parce que l'État ne donne pas de l'emploi aux jeunes. Taninge ba jeune ba kumisaka ba musicien. Tala ninge ba jeune na Congo ba kumisaka ba pasteur. Tala ninge ba jeune ba kumisaka ba parisien. Nous, à notre ère, on n'a jamais fait ça. Ne keke na biso to tigala osala ngote ngana ndoko betela mutauti poto maboko. Na ndoko ma malanda ngombe ya mutauti poto. C'est inconcevable. Inconcevable. To tigala osala biloko ndengwana te. Mais voilà, mboka ya musala te. Lelo un agent commercial oyazo sala na kati ya rayon ya libanais touche $80. Touche $80. Moto azo sala pas libanais touche $80 le mois. Moto azo sala pas indien touche $70 le mois, $70 le mois. Mokolo moko kuto ba yokani bango nyonso ba travailleurs ya ba indien na ba libanais na ba chinois ba ke na boulevard du 30 juin ko sala manifestation contre salaire bana bango ba sala bango augmentation à salaire. Ba libanais ba bengi ministre du travail. Ba lobi otala biso to na Congo ko pesa bino misala soki biso te. Est-ce que mboko ko pesa bato misala tala ba travailler na biso ba ke ko sala biso manifestation monene pour l'état de la biso etombo. Ministre du travail a bengi ministre intérieur. Ministre intérieur a bengi général Kasongo. Ba tindi 500 policiers ba kiti na boulevard du 30 juin. Oh mo c'est quoi oh mo c'est quoi. Ba mama na ba papa bato ba pasuka mabumu bato ba katana ba kingo bato ba pasuka mitu fimbu oyo bazwaka mukolo wana. Mais pour la nie biloko ndengwana. L'État qui est censé protéger sa population atteindre la police nationale abeta ba congolais pour na droit au bazako réclamer à augmentation de paye. Oyebi ba image wana e belisaka mutu. J'ai vu des images, je me suis dit mais c'est inconcevable, c'est incroyable. Ça c'est le Congo. C'est mon pays, le pays de Lumumba. Mais non, comment expliquer? Or que ba misala wana ezana ba libanais, si on calcule ça très bien, et on a le budget à plus ou moins 1,5 milliard ou bien 2 milliards. Donc l'État par bon, on ne veut plus de Libanais, to yebi Chine bisque le Libanais achète en Chine, to lingi business to pesa on a ba Congolais, to zo voter budget moko, il y a 2 milliards. On va former des Congolais, des grands commerçants, to kamata ba magasin on a to tsango na ba Congolais. Et l'État peut faire na Kenya ba sala ngote. Ba mall ba centre commercial oeza na Kenya. Ba bengana ba liba indien. Ba komisango makamusu ba pesa ba Kenya, ba sala ba restaurant makambebele. Et la vie continue en Kenya. L'État doit prendre des décisions où ils allaient pour la population. Mais tala l'État modèle ou azozo ba décision. N'importe Kabila Goutukolobate, il y avait un commerce de la place. 3 Congolais moko basili qui yo paye ezamouké à l'époque il touchait $50 le mois. Et bazo sala de 8h à 15h30 à des fois 18h faut banaro bongsa babiloko kuna na kati pour na vente à lobby. À des fois 20h ni transport bat bazo uta kingasani bazo beta makolo ko banda zandu ti kingasani. Et c'était méchant. Kabila baneko beta ba Congolais wana ba fimbo na ebisibino na kingakati kaso ba bengi rais ba Congolais bazo sala marche pour l'augmentation de paye. Fiakola ni bango. Fiakola bango makasi. Bon temps la police ekokoya. Tala moto alobaka te azaka makasi na action. Moto alobaka mingi azaka pété na action. Vaut mieux quelqu'un qui parle trop que quelqu'un qui parle moins. Moto alobaka te akoki go bomayo parce que yebi décision motema na été. Il parle dans les actes. Il parle dans l'action. Kabila sali ba Congolais bo. Manifestation moko bo esala maka lisusu. Makambo ya ba fausse commune na Maluku. Et bandaka na ba manifestation ya ba chinois. Ils sont allés
na bazando wana na bandako wana bakato wana bisika ba chinois bakei babundisa ba chinois batumbi magasin mibale et bato wana sikoyo ayike bele ba congolais bele bauti match bauti bipai na bipai babandi sikoyo ba chinois bomonaka même ministère intérieur a récupéré ba chinois nyonso akangi bango bakena bango na ministère intérieur tous les chinois bake ko protéger bango kuna batie bango dans l'abri bosco la police tang ekitelaki ba congolais boy n'époque Kabila 2017 ba boma batu ya koboma kakakakaka ba tsa bango na ba mituka bomona ba image bake ko boaka bango na maluku fausse commune na maluku c'est là où a commencé le fausse commune. Donc na omona tina nini te bozo fêter le 1er mai moi les Congolais vous travaillez pas, vous gagnez pas votre vie, vous êtes sacrifiés. Vous avez une importance dans la société. Bon, comment expliquer moutana ba diplôme et bela salarié, vous avez une importance dans la société. Parce que la société a besoin de cerveaux. Si vos cerveaux ne sont pas utiles dans la société, c'est-à-dire vous n'êtes pas utiles. Donc il faut revendiquer, il faut que télémakobima, que le Congo vous appartient. Vous avez tous droit aux richesses du Congo. Alors tant que vous vendez beaucoup, à qui la faute? Vous avez une nzambe, mais tu perds ton temps. Nzambe moutawa c'est au marché, nzambe moutawa c'est au sitting. Tu pars à l'église, prier Dieu. Faut à la lâche. Ndegorangaye. Mboga moko te tongama na prière. Mutu moko te a gagné à vie na prière. Azate. Onyon so abete la rabino. C'est la Bible qui rencontre des racontars. Tout ce qu'on vous dit, oh Daniel, oh Job, akomagi na basi ebele, un vieux de 80 ans qui nous en a basi 30, ça c'est n'importe quoi. Un vieux fatigué déjà, et puis des histoires qu'on vous rencontre dans la Bible. Des histoires. Mutumusuku ta otambola likola mai. Mutumusuku ta beti nzete na mai pasuki, mai oezo ya soki na combien de mètres cubes na pression wana. Nzete ka moke abeti boy mai pasuki. Musuku tu asimbika mapa bisatu boy et comme 5 millions de pains, 5 millions de poissons. Et des histoires comme ça. Il y a un sala don nzamba za suna mwa mapa moko boy, namba bambisi moko boy to senga. C'est incroyable, des histoires comme ça vous lisez dans la... Il faut abandonner ces histoires de la Bible, les gars. Il faut abandonner ces histoires de la Bible. Je vous dis pas que vous êtes chrétien, c'est votre droit. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez être. Mais à un moment donné, il faut abandonner d'abord. Koutiana exécution et makambo ezali important. Parce que tant au Congo ezala ki ba mindele ba ekite, il y avait pas la Bible. Na utula na ba documentaire, mogo les gens disaient que les pygmées sont des sauvages, mais au contraire, ce sont nous qui sommes des sauvages. Ces gens-là n'ont jamais été des sauvages. Na landi documentaire wana tina suka, j'avais des larmes aux yeux. Donc on a au moins un bateau bazan non civilisé, ceux qui biso kalatolagi le roi ba pygmée, c'est qu'on était mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est devenus des bêtes sauvages. De vraies bêtes sauvages. Donc, tina on fêtait ma fête, tu vois, le 1er mai na Congo, ezate. Vous n'avez pas le droit de le fêter. Au fêtant on porani. Yo salaratos au fêtant on porani. Au gang appelle le 1er mai, to fana bandako fana ndako bimaka. Yo bimaka te ba fana ndako batwa bimaka. Les hommes m'avaient passé. Et les politiciens pillent la caisse de l'État, volent tout ce qui est de l'État. Ils sont là, parfois, bakosi à côté boloko, azane libanda, baso violé, basi à mikolo, basi à mabala, na ba entreprise poaso kaka sika, basi à mabala, basako violé bango, pa ya ba fou moko bo, ils n'ont jamais été sur le banc de l'école. Et neni ba komi wana, donc, bon, amoni nga tension comme mata, pour ba blo musuna rasona au calcula on a Congo, ndrega na tinda, Sukhoi 35 pina, et tali sa pina banda kwa batu wana pina ba mwangana. Na sukula bangoga na Sukhoi 35. Pour blo wana, ça m'énerve, hein? Ingeta.